Comme vous nous voyez, nous sommes les femmes de la communauté Banyamulenge, résidant à Bukavu. Nous sommes ici pour solliciter une audience auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui venait de nous donner son représentant, l'un de ses conseillers, avec qui nous avons parlé. Notre motif d'être ici, c'est pour revendiquer nos droits qui sont bafoués chez nous à Minembwe. Les gens sont arrestés, les femmes qui étaient à sit-in sans rien dire, sans rien faire, elles ont été molestées par les éléments de FARDC. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes venus demander que la justice soit faite et qu'il y ait des poursuites judiciaires pour ces éléments qui ont manifesté mal contre le maman qui était en sit-in sans autre projet. Ndenge omoni biso awa toza ba mama ya communauté ya Banyamulenge. Toye po tokutana na mokonzi pona makambo ezolekana epa na biso na Minembwe. Ba arrestation arbitraire eleki lobi okuna bakangi moko na biso basili kokanga ye bakangi ye na mwasi na ye na mwana na ye esali biso pasi. Ba mama kuna na Minembwe bavandi basali sit-in. Mais na kati ya sit-in na bango wana sit-in moko ya bien bazobeta masolo ya Nzambe bazozwa liloba na Nzambe mais ekokamwisa biso nani ba elema FARDC bakie kobeta bango babeti bango ba mabanga ba mususu bazoki baza na kati ya hôpital. Voilà eloko etindi biso toya komona mokonzi lelo.